Salutations à vous qui nous suivez à travers de différents websites, à travers de YouTube ainsi qu'à travers des DVD. Je pense à Papi Guéné de www.tolobelavie.com, www.cnt live baroblique sans rival à vous qui nous suivez dans différents websites. Lelo na yamine de Komoko, il y a surtout côté na état des droits. Ce qui est passé est passé. Lelo à tous anani, au salaire, au côté prison. Okosamba ata ozanani ndeko nangai eyindi encore une fois eyindi. Bonjour mon frère. Bonjour papa. Osana boye sangoni no memeli biso. Ah esa sangote zande mawa e loko akokamu nga naza commerçant na bimi Goma na komi Kinshasa na zui marchandise nanga ciment matériaux de construction na keiti Lusambo na bateau kokoma na Lusambo na yebina no Mbujimai te Kasai nyoso na monika délégation ya gouverneur de province Alphonse Ngoyi Kasanje komi de délégation ya liboso na futana non taxe à l'état na boité ba taxe nga 7 millions 942 000 francs na pesi mbongo mais akoka musati lelo na preuve de paiement nano ba pesanga te donc ce qui l'état sali audit il fallait que na futaka mbongwana donc nazana nyongo à l'état or na sina pesa bato a province ya mibale Wana natangu nini? c'était en 2014 Natangu Ngoyi Kasanje. Ngoyi Kasanje comme gouverneur de province Ya mibale alors. ya mibale baebisingai délégation mibale eye po bazwa ciment à crédit donc c'est la province qui va payer mais mutatindi biso gouverneur Alphonse Ngoyi Kasanje nabi sikonga na yebi ete na yoka kaka Ngoyi Kasanje mais na yebi na nte habité aza mokonzi munene aza na mbongo ebele ya diama akufuta yo nabi que ça va nabite nakopesa ciment te po natinda kibino te boya na bamituka habité mituka pe kozonga pamba te mobulu 2 jours après na monika ba policier ba ekozwa ngai bakotisenga na kasho wana Lusambo eza district mutu azo diriger Lusambo nyonso na loja wapi ezalaki gouverneur Ngoyi Kasanje nde commissaire de district alobi le 27 novembre 2014 alobi na tongo 7h kasi okokufa awa et puis bato nyonso batelaki na bato basi babangi makasi ndima kopesa esima crédit soki akomi na Mbujimai ntango mosusu akopesa mbongo aza na mbongo c'est vrai hein invitation ya nani ya commissaire de district ntango bakangaki ngai yango naza nango date ezali le 23 nde baye kokanganga babimisi ngai le 27 na kasho kolia une fois da 48 heures une fois 48 heures donc torture morale Le lobby oliate. na kolia te siko tango na ndimi na bikasi bo charger ba charger tokei na Mbujimai kokoma na Mbujimai balekisi nga directement nete Montréal les autres ngana moral ke nini kanda ya sufrasi ya kashowana na bosa nango ameminga ti na stade tozi ba photo yango ngana ye na batu na ye na stade abi oyo nde biloko tozotonga alakisi population nyonso na ba journaliste baye tala société ko fournir biso stima ya kitoko 42,5% à teneur nandimi to pesi chaque course 300 sacs 400 sacs 500 sacs ba mituka ya nani ya ye ayibisinga boy na stade ngana zalaki commerçant avant na zala gouverneur ba mituka ozomona ezanga privé sikoyo tango gouverneur provincial ekofuta yo longoli mbongo na ngai ba camion na ngai ozipe mbongo na yo ya marchandise nabika sinazozwa ba mituka eza ya bato ba mususu eza ya bato o mibalende ya yo siko mususu na kufuta ndenge ni na kalibira albi nyose kozala retenir la sous tango to kufuta biso bato ya province ngande gouverneur yao c'est vrai hein comme nanga mususu chobesh donc mutu eshua kama kambote nabio que peut-être abi omun ce que zo sala na ba mikolo okokoma pe mikolo nabi ça va na pesi azui jour wana 1655 deuxième fois 800 quelques de sacs et comme 2490 sacs à raison de $40 par sac 99 600 $. Jusqu'à l'heure où je vous parle, j'ai failli la mort 4 fois. Ni t'étais l'auditeur supérieur militaire de Mbujimai, je ne serais pas vu. On a combien? 99 600 $. Donc Ngoyi Kasanje a foutu yote. Uto ata soki na bengi euro po ayebite ke toto solala na nini na radio na télévision soki radio soki télévision. Ayambaka téléphone était ça fait 4 ans et 5 mois. J'appelle il ne prend pas. Sikoyo nakomi
tango vote eleki na kimaki nani auditeur supérieur biten tia danger na bimina no na ye na kananga pe batu bayeba lingi basala ngama bika pona nyongo wana mukunja aner nde mutu akanga kibango batu naikaka babimisi bango po état de droit ezalaki te donc kasa tindaki batu baboma mutu atindaki bango bayebani bien ata siko tuni ngona mutu nyoso ayebi histoire wana siko ndenge tozalaki na état de droit te azokubenga ngana za Rwanda pona za mutu aeste na Goma soki naikaka kutuna mbongo na ngana moya koyebisaka ba policier na résidence na ye makofi na kobetama kotindika ngai kututanga ndenge balingi auditeur mokolo moko azwi ba polisi wana babeta kanga tango na yaka kosala recouvrement akangi bango na batu oyo ba délégué ya province o gonge kasanje abandaki otinde bakende kuza basimana ngana Lusambo akangi bango panda 8 jours balubite yenda bandaki otinda biso abenge na telefone abite na kufuta eme azela nano vote elek atutana 2018 na décembre tango to lexi nini maponami ya lekaki te comme gouverneur ayena Kishasa na bengi ete okomona gouverneur intérimaire ndia zalaki adjoint nanga kufuta na komi albite papa na ibi makambo wana te oya kotaki ya sikasiko na moni albite te ngana ibi makambo yango kasanji kende ka kolanda ye afuto makambo na ye dilo na uzo ata infranté c'est pourquoi na lobby na komi na Kishasa na yebi ke to komi na état de droit mutunya soise se retrouver tozo banga lisusu batute ndenge kala o kala ozo déclarer boye les mêmes jours à la même minute bazo bumaye tozo monango biso ba commerçant tozo monango mais lelo ça fait au moins 6 mois moi calmer ezali bande konangai ndeko nanga na lingaka mingi waza na États-Unis bonne guérison sikozali wana za yanga motema babi ndeko Eliezer Tambwe respect kaka na ba dossier ya boye ngoy kasanja kangisa Eliezer Tambwe moi na prison to sala makelele to loba ti lokola za buto ayebana Eliezer ayaki kobima na prison kaka na dossier ya boye menga na sans rival o eza état de droit zongisa mbongo ya bato vous savez que en escroquant mutu ya boye mbongo soki ndona 9 combien de mille wana de dollars. Combien il y a bateau oyo bomina simanaye parce que c'est un père d'une famille. Peut-être que les parents oye à supportaka, ana belle famille à supportaka, ana bana oya supportaka. Mais quand tu fais ça, on a mbongo na yo ya ba diamant, de deux on a mbongo na yo ya ki gouverneur, de trois on a mbongo na yo ya CRG bo yebi ndenge bo bane ko zo ba mbongo na bino. Motema mabe ya boye pourquoi ndeko ya motema mabe ya boye. Koboya kufuta mutu mbongo na etina niveau oyo. Ah mais non, ça c'est faut être plus mauvais que plus que Satan. Il faut les connaître Satan à monter mamie. Non, ce n'est pas possible. Attaque à Congolais qui est au Tchèque à Rwandais. Mais ça doit naïe. Et ça doit naïe zambongo naïe. De confirmer que dans l'excuse Congolais paye solo. Mais moi je suis licencié, je ne suis pas ni lettré. J'ai eu le diplôme d'état d'abord à Butembo. Non, aux Congolais toi. Je suis Congolais d'Issa de père et de mère. Ngoy Kasanji. Na yebiso na anglais, you must pay his money. It's not yours, please, my man. Na yebiso na Chiluba, papa wani. Fila fanga ya bende. Ujo tu pendesha. Pourquoi je m'ai état de droit? Ouais, moi, c'est bilel. Ujo yemo buloko. Ouya yemo kasho. Futa mbongo ya batu. Soki elongwe dossier na ye, comme dossier ya mutu asala ki mission. Na butu, okokanonga te na lenda. Na moi okokanonga te simananga tous les combattants de la diaspora pour ngai combattants tongo simanangai UDP simananga ba parti nyoso pe peuple congolais nyoso ba bibi base on likamuna base o touchenga na 10h na 10h 1 minute banda kuno nyoso ba tchango na se famille no partout insécurité dans loi mibeko ya mboka pe simananga sans toutefois oublier président Yemoko Fachi a soutenu sans rival dans les bons. Son asali mabe a otikanga parce que ça mibeko. Mais tant qu'il n'a pas musala langa au toucher président Fachi. Zongi sambongo ya batu, zongi sambongo ya batu, zongi sambongo ya batu te. Cour constitutionnel. Na ba magistrat no so ya mboka. Ba juge no so ya mboka dossier yangoyo. Soki solution zo mité. Na bino ba magistrat bolanda ngai bino ba magistrat ekozala soni pona Congo na biso tala mbongo batu ya ndeko batu azo souffrir na mono ya moyibite zongisa mbongo ya batu
Alors, mot de la fin, na ba baso lando pe na yemo kongo ikasa jazo landa yo. Omoni mokileza mke. Tango na yaki ya wana Kishasa. Mtu afutela kinga tike pourquoi yeza mtu apete abanda opesa ngaba kalibiran. Donc na nyongo wana eza na batu na zwaka ba kalibiran na bango tilelo 4 et 5 mois. Bato abamitu ka wana ememela ye biloko wana atonga stade wana kasha la bonjola. Tilelo bafuta mate. Siko omone ata nazo solo lao. Na yebike tango akolanda yo biloko nazoloba. Akubumangai. Puisqu'il m'a dit, si tu me suis, je suis Tobes. Na kolakison na kokumiso na suko. Mondi ebele bazokufa na Ndiko komo nani? Kambale Valère. Soki Kambale Valère akufina na bomie. Ngoka Sanji. Te bazoka bien te soki Kambale akufina na bomie. Ngoka Sanji mtu atindi batu. Pona zala na problème na mtu te. Je suis un simple commerçant. Batu nyoso bazwa biloko na ngai batu nyoso ba député batu nyoso lenga badani ko tanga ko tonga kuna. Ata mtu moka azana nyongo nanga biloko ikamtinga makasi za nini? Un gouvernement responsable, une institution légalement établie, et puis loko ya individu, a boy kufuta, pona koma rebelle, na koma mwibi, maibobo, na koma nani ojiste. Ça c'est quel état? Tokomi wapi? Ezo suanga makasi. Na bande kuna ngai este baibike, soki na kufi, eza ye. Yebisa bango na Swahili. Batu nyoso bayoka Swahili, bayoka leloke, ba million bongo, et puis aux insécurité. Jamu sana wandugu. Waarifu ya kwamba hapa ni ndugu wenu Kambale Muhingu, lakini nina shida kubwa sana. Kazi ya biashara ni kazi ya maumivu. Wakati mtu anapata pesa kidogo ni kwa uchungu, kuraje yake na kuangalia mbali na kuogopa kukua na mtu wa kunyanyasa vitu wenyewe. Lakini serikali ya kwetu haina msimamo kamili. Na nikifariki leo ni Gouverneur Alphonse Ngoka Sanji ngivi nilibandikia bandugu wangu wote Butembo, Beni, Goma, Bukavu banajua ile shida na feke ya Mbujimai. Tushaikala siku mingi banilipe pesa na parlement provincial ya Mbujimai na mwandikia hanilipe pesa. Leo naitika kwa sababu tuko mbele ya etat de droit, kama hatanilipa basi familia yangu itamtafutaka na leta itajokipe naye. Maman Denise, telle la biso Likamboyo. Maman Marthe, telle la biso Likamboyo. Papa Nabiso Félix Tshisekedi, telle la biso Likamboyo. Le numéro 1 à Kasai Oriental, Maweja oyo bato nyoso bazo sepela na yo. Telle la biso Likambo oyo dossier. Bande ko na biso nyoso boyoka ka Swahili, bo compatir na dossier ya ndeko. Conséquenté pour les loyers, l'objet qu'on risque à la yo. Biso nyoso to sangana, to trouver solution. Les coupables doivent mériter sanction. C'est ça l'état des droits.